Lipungu pungu akoma kobe bolumbu soki apumbwe. Mwasi ya propre baebaka yo be na kaleso apembe. Azo kelengi mazo kosa na kolela e. Sobola kitoko ayoka isongolo e. Etinda nia ibatinda ka motote. Ofingi ngembesi nazongisi mama na yo. Ba député balongwe bato basepeli isongolo. www.poto.com www.poto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Péné. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour mon daté, bonjour partout à Paris, partout bonjour la métisse noire. Balobi poto na poto meilleur de l'année, la mi-d'oeuvre, babi la mi-d'oeuvre, ta fongoli masolo, et puis ya kanyi sou masolo yemoko, le long na plateau les takuya azabongo yemoko te na sidia na Paris déjà la moni basé à Kosepela et pas Jo Masikita, Laetitia Kuya azabongo na PD Linda, Tantini Linda obolingaka. Obo sepelaka oya kanyi masoro partout dans le monde ne to meka peto développer to eba tanti lino fait ndenge ni makamne zo lekana ndenge ni na komi na niveau nini pourquoi zo sekisa bongo pourquoi zo sala toujours zo créer toujours ka ba mambo sika oyo zo sepesa bino balandi à Paris tanti linda bonjour. Oui bonjour ma chérie ma belle couleur choco milboron mais sauf ka ko rectifier mouké PD lindo te ba PD bazali au Kardashanga na moisian différence ezali ba PD na moisinga na za moisi de oyambi tantine lindo Kardashan la petite aux blés une fille qui ne parlait pas beaucoup à la démarche des caméléons. Voilà, merci beaucoup, bien habillé vraiment. Comme d'habitude, c'est mon boulot, c'est mon job. Kardashan, quand on parle de Kardashan, aux hommes on a Koutrema, aux hommes on a Makabutu, on a Kitoko, on a même à lunette, mais il y a Basta, au senti sur les sandales, il y a bien, et ça passe que ils ont battu pour soutenir Ngabatika, Ngate, Bamado Spaghetti, na Belgique, et si Kazali, na PC Bambote Belé, choisi ma tata Ange Céleste, Batika Ngate, Ted Tendai, Maboko Bank, hein? Banque loquet tout fait mon inter donc on est là. Voilà, merci beaucoup Ezaki Bongo babi la Kardashan tanti une lune photo bon ça va bientôt dozo prononcer ba PD bazé belé meyaza tanti une linda bali ba carrière na yo e banda wapi et puis là on il le pour ça yo lelo yo tikalaka na ki tanti une linda na yo. En fait là na kolo bakake ba carrière e banda wapi déjà na lobango mo mingi batu batala bayebi ki na za mona mbalo sombo et avant tout ce que je peux dire na respect ni surtout il y a mon patron il y a mon président que son nom répond à paix donc président nanga a fait moi na ya mobali donc fusionné na yé Cédric donc mes sincères condoléances na famille naie biologique
Maman Balosombo Queen Madère, mon maman. Mes condoléances, président. Ndeko Nangai, petit frère Nangai, Cédric Akoufaki. Ça fait au moins 4 depuis mercredi passé, Ndé Akoutika Kibiso. Maintenant, il samedi. Oyo, il y a le 15, dimanche, il y a le 16. Et vous allez Nangiringiri. Donc, la précision surtout, dans Pessango. Oalinga Benga Maman Balosombo a Bengi na plus 243 81 81 31 693. Alors, vous n'avez pas souhaité peut-être très bas. Condoléances naïe. Donc on a gagné le bavard ma campus c'est ça. Naza toujours même na mamba le sombo. En fait kotinga ma to kolobakete non notre quelqu'un na rôle wana et na sepeli po bengi yango rôle. Et surtout je suis là pour vraiment na longue infection mike na ba stress na mito bat. Au moins tout le monde ba na ba stress. Ba na ba stress na bango, ba na Congo, ba na ba stress. Namoni chini ngolo, namoni na oza mabele na ye, mabele na ye vraiment. Ah oui, mabele na ye, vraiment moi la lingua la tongo. Vraiment, omoni mabele nanga. Donc wana bena mabele sabotana, on est ensemble quoi. En tout cas, tant Linda zaka social la Moldova, zaka social vraiment na quartier na ye. Ba tondi ba moni Linda Kardasha. De ah to ça l'émission na barumbu mabele na botama. Ponga na wanga na mabele na ngate. Ezana ba artiste belé a commis célèbre abando boza na place ya uta. Non 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 non. Oza barumbu mabele mame. Donc c'est ça. Ah tant Linda vraiment. En fait, ça fait beaucoup des années que Yebaka Kizaka briefé, rôle normal, mobile vraiment yaya. Et puis le briefé auto Yebaka préféré na qui tantine Linda. Pourquoi? Et on y kande zalaka et loko bato ba sepe nango batika te parce que perdre vitesse mon boy. Oyebi briefé déjà ayeba na ex danga mbay nanga to kabani te mais moni ba problème musu mobile ndena lobaka ki akosolo mabe musu so 5 pe bolimbi sa futi super olimbisier mais mukolo kangela likamola msa mukebo kaboni ko lega jo kanka Afrika de lina mbeto Afrika de l'olimbisi no ye mais ça le cas likama muke bokabwan tu vois donc on a briefé abetenga na bar fana la vérité tanga betinga ki na misa choisi matata Ange Céleste et na Mamadou Riche le roi des boss nde na tomboka na bomonika eloko yo sali eloko ka yo sali betinga na misa bato katite eloko sali abetanga na bisoki ngana toza sus lobanga yo mte mais tombé so bonde la menonta non je vais voir. Tanti Linda, et puis que yo, ozo c'est d'où papa va tenter belé vraiment surtout na pareil. Le lot pena ce qui est moi pena qui sur le terrain à zoa oliboso na onineza. Ya kozwangeza probité. Mais est-ce que na ndumba? Zoa bato bo message kozwa tinga na bajara basi batia na ba liste te na bombele moi 1000 $, mi premier jour on paye $100, deuxième jour $100, troisième jour on me met na restaurant au ko lia suka na ko pesa 50 bando kita, quatrième jour au foot tellement ya 50 ngande ninga na longoli kaleso na ngosanga buzuma n'importe quoi. Autant on l'aura pas kaleso na yo utiliser parti ni. S'il te plaît malade des ali. Et l'on en fait ça conseil kanaba na basi. Oyebe loko ça sur internet comme les canyons. Et Linda Kardasha. Le sac au pongi à Bonzemba le boko na caleçon. Et l'autre a mis balai ça c'est bezani. Mitakala basi na réseaux sociaux. Mukem tonika mbala singo mutakalo seni opesi. Ko ngaso linga senga mutakalo opesa na ngao. Tinda mutakala na bana tindo mi otinonim. Mutakala bena ya gorino dans la jardin botanique jolozi wana. Waza kasima loko tomate. Publie yango. Ni bali bantoki, bancho. Voilà tanti Linda tulanda kilo. Omoni biso basi. Mukoto kande na bana mbane to bomba loka basoso. Daga ngana Neymar na yoto sangana. Pour mutum sa mono vana bulu mo malabu ke nuza no beba kala. Pardon. Skoli na mbal bul. Pour Neymar beba na yiko na kuto yebia beba kala donc yekutu ko meka kutu. Ah. Tanti Linda merci beaucoup. Tulanda ki le sako Tanti Linda toujours kazo longa ba stress na mitu ya bato. Neno ba inspiration na uzwa kango wapi. Ovanda kana kati parce que oza tantine. Ovanda na kati ba PD ou soit exemple au somba ba créer to ba yela ko ba créer. Merci na question. Au moni nzambe tanga pesa inspiration. Na yo moko za surpris. O remarquer ba chroniqueuse basé belé mais peut-être ça le na yo na lo lengi no ko boa ki dans lo lengi no c'est l'émission et ça différente par rapport à Bango. Ce qu'on nzambe tanga pesa talent, aibo pesa provision, aibo pesa ba makamba. Nzela mo bezali ka ko zo makambango. Inspiration d'abord ils regardent na nature. Tu vois tout ce que je vois comme ça na monango. Et alors kapesanga lo sako. Pesanga lo sako. Député national comme Akobe gentil na tanga élection. Isongolo. Ba pesa ka mwasi mombongo ta côté kanyoso. Yesu ne kurusu bomengo ba pasteur. Botama mobali ya Moswahili ogelengi alituma e Isongolo.
Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo et à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée à Congolais et à Congo. Batebele va benga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, va benga biso va besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais vous avez qu'à promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas va bien non, donc zongue là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut-être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Vraiment, na Paris pourquoi pas boire que tout ça qui l'on est la tantine Linda, alors on a des stress, na bino peut déjà stress et l'on est bino. N'a pas été préparé nini. Ah oui. Non, préparer les bangos série Kardashian zo banda kana mingité. Série Kardashian franchement bon mon abastar. Et là comme là moi ça pas nanga bato ba Sepela. Nga na zamta ba problème te muta ba rancune te. Au moni so moni muta ofinga yo. Muta lo ba n'importe quoi. Ya on a sali classique. Mobile yo akabate, après ça moi simbongo to bi comment ina. Katu kambadi. Donc c'est là. Pardon, mais tu as brassé les acachés. Il a tes blocs pam baté. Quatre combadi. Au sala site internet na yo, sur chaîne YouTube. Au foot à travailler na auto bozanani. Pas trop quatre combadi. Bon bah oh balinga ba bois ka bon ba foot raté ba problème là va célébrer. Soro moni mutalela mabanga makasa o sola to comme le gaga tonto to mama quatre combadi. Yango moni mutu to finga linda kara cha comme ikana. Quatre combadi. Pour na répondre aux athées. Yango moni c'est cette voix j'ai banda. Tababa loba au remarquer des faibles d'esprit. Donc ga sikoyo ya malamu eza eza pas seulement mta finganga, eza pas seulement mta mankenga, naza sko mwana ba mama, mwana ba yaya, star ba fanatique na ye, respect na nga na ba fan. Ozo comprendre. Donc nga na respect ba fanatique na nga balinganga mingi, na saka n'importe quoi te, na saka oh no sobongo balingaka. De lo na ko lubaka yango on fait tout ça comme ça là. Voilà, merci beaucoup. Relation nous anango tantine Linda. Na ba PD mususu, ya ba tantine. Non, baza batoka biso, ba PD baza batoka biso, tobo ya bango ndeni. Mutu na mutu ba kama mba zo sala. Nga na bike baba ndeko, famille, tout consort et rien tout banza bandeko nanga. Non, c'est bon, tout ça ba relation normale. Bobenga na pena tantine nada, ya beaucoup tana pe bo sala mo iloko mo entre bino mi balé. Non, to matsa culture mboka na biso Congo hein. Culture mboka na biso Congo to ça musala, mutu na mutu ça côté na ye et surtout to sala ngo bien donc c'est bon quoi. Nga na lika drapa mboka moni ba makambo ezaka kalawana ba banginda na polémique ya Jibena Wera. Linda Kardashian to fingo lobo c'est n'importe quoi mais ils ont dépendre de l'éducation de base. Nga na ndenga famille na ngai nde babotelinga ba parents o yanga na bandeko ba parents na nga na ba kabala ba parents na nga na ba ya ba parents na nga na bandeko ba camarade na bango ba kolinga na n'importe quoi pour nanga. Gadi moliso mon ami ayebi. Tu vois? En autre mota yoka libanga ne mamora do. C'est pas bazaka ndengwana. Ta gadi o tsanga la musika ta yoka la boake libanga moliso atena se. Donc c'est comme ça nde tolobaka ke dans un plein boulot au moni quand même na yeko tourner et là mo ana mabeli nanga na barumbu yanga on est ensemble. Tous en la relation normale et en le fantôme sur du théâtre populaire, je dis merci encore Nayo pour le sac
Idole na yo alors, idole les akanani. Ah, idole nanga d'abord so talinga bien. Télé makasi pour na moni tatini na linga ba jeté. Tu vois? Donc, on remarquait, maman balio son beaucoup une de la reine d'Angleterre parce que bango baza ba pédé menga na moi aussi. Donc moi na baloso. Différence ne ngwana. Ah oui, bango ba pédé baza mais moi c'est ce qu'on linda Kardashian. Différence ya ngwana ngana pédé te ngana za moi c'est linda Kardashian. Ah linda Kardashian papa pièce na bino o bozo préparer. To comme d'abord na 9e Losako. Le sac déjà 9 déjà. Et puis on a tourné dans banane. Bah tu vois bien fiston ça il c'est comment ça la caba pipe patron de tous les comédiens. Mais bah tu vois comment mais Linda Kardashian ça na kata piscine le sako ba sepeli et puis on a tourné na artiste minene ba ça musana bango bien. Na remixer bango tout ba ça la musala bien ba tunga le sako ko bandana le sako un ma banza ti na ba tuna so ba pomba na remixer bango mais base la le sako 10 ekota lelo avec Sankara de Kunta wewa. Mais sanga le sako li pungu pungu akoma gobe bolumbu soki apumbwe mwasi ya propre bayebaka yo be na kaleso ya pembe azoyokelengi mazokosa na kolela ye sobola ye kitoko ayoka isongolo ye. Merci beaucoup on les kilinda la Kardashian. Etinda nia ibatindaka moto te ofingi nga mbesi nazongisi mama na yo badepute balongwe bato basepeli isongolo. Voilà to comme la souka vraiment le baba fan bazolando nini. Na pesi na pesi programme à voyage. Ban Afrique du Sud, ban à Cape Town, ban à Pretoria, ban à Durban et moi na Jojo Moulek on a les kinanga ça va. Ban à Durban, ban à Pretoria, ban à Cape Town, Nazoya, Boyambanga, ban Angola. Merci na le boss c'est Laurent Sokoko, pays grande ou so congolaise mais fala portugaise à Bukado. Ban Angola na zonga Luanda na makasi ya Laurent Sokoko, Nazoya nzela vient mais nazonga nzela louf. Pourquoi nzela louf? Et loro no bimalango et yebika ngana Laurent Sokoko. Merci Nabino. Ban à Paris, balobi le 9 mars na zawana na parler de congrès na montrer na kata Paris. Boyambanga, Nandingisa Mbokango, Paris, Sepela, on est là. Bana Canada, merci Lex Lumi na l'invitation à Zoya. Nandingisa Mabele. Mabele, Mame Barumbu, on est ensemble, tu as voté na conscience, on est là. Merci Nayo. Choisis Matata Ange Céleste, les rois des boss et Mamadou Aricho. Na Pesimbotena, Yemoko, Ted, Tendai, Maboko Bank, Luke, tu fais mon intérêt. Ils sont là. Vraiment ezaki ba autant merci beaucoup na ndenge au restaurant biso vraiment na sepeli makasi wana esali plaisir na tina la Neymar vraiment ya koka makamba linda te vraiment ça ke moi mutu nze ko péter moi makasi na moni bongo balobi jo masi masikita ah mon vieux na lilo la bunda na zelibri ka likolo no pardon to bunda bitumba te na zelibri po nana ko filmer ngai non kokate en tout cas so bo solisi et ça la bien makasi jo masi masikita na moni bongo lisusu balobi aribo kechu pourquoi pas na pesa na bambote na ngai na Jojo na pesa mbote na ngai na Toto Zanzeza tiko même ça en pas et puis pour azo silika makasi le meilleur site la mine d'Ova. Voilà le grand merci à Jojo Mangwisi elongi ya tembe balobi Jojo Mangwisi elongi ya tembe vraiment babi yemoko Jojo Mangwisi camarade ya vie na ngamo na lingaka mingi camarade na vraiment na moni bongo famille et ça o Isaki ça o babi de prix circle vraiment balobi pena mutazo ça ya zelibri po azala la tosha matari vie na ngamo la bien makasi na moni sukuna puma babi José Kitoko Pembele mon vieux vraiment ya kati José Kitoko Pembele nazo zela kaka bino talaka bino vraiment ba vie na ngo basola bien Aribo Ketu José Kitoko Pembele balobi la tosha matari vraiment balobi Jojo mitwingiri vraiment ba grand merci na yo moko vraiment bisika ozali vraiment pourquoi pas la pesa ba mote na nga pa la mine babi la mine ba grand merci na yo mon patron vraiment solo la bien la mine d'Ovo vraiment mon patron solo la bien merci tu as toujours branché merci na bino poto na poto vraiment la tosha matari mon vieux à ba grand bisou bisika ozali kuna pourquoi pas Aribo Ketu tokutani à la prochaine ba grand merci na yo caméraman gentil ata silika kokate face à nini a cédé yé moko le meilleur à l'équipe tu as sa formation mikolo balobi azobenga a pesa tala te zelibri a pesa tala te on est dans besoin de formation qui caméraman à l'anda zelibri tokutani à la prochaine numéro bye www.potonapoto.com